grande ma joie de vous servir. En tout cas, salut partout où vous êtes. Bienvenue dans cette émission. Je suis la Betty Massengou, la journaliste internationale, toujours. Donc, on est dans le Wara. We are together. On est ensemble always. Donc, on est ensemble toujours sur Libanga TV. Abonnez-vous massivement sur Libanga TV, en tout cas sur YouTube. Et en même temps, l'émission passe aussi sur La Joie Télévision, la chaîne Maman Israël La Joie. Toujours maman boye bien, papa boye bien, très bien, maman Israël La Joie a traitera toujours na ba vivifiant. Donc mingi kaka ba vivifiant, otolo barato boyo, banzete o banini non. Maman Israël La Joie traitera na ngalo bango zaka révélation na azwa yango ndenge moko kana Nzambe apesa ka révélation ya pepso dans modèle. On parlait d'un nouveau sujet sur le veine. Ndenge nini ba veine ya bana mibali et kaka. Maman Israël a mieux placé pour expliquer bino ba papa boyeba. Ndenge nini ko batela ba veine na pour que chombo na yo soit problème te. Alors ceux qui chombo na eu problème au sani. Na ça rabino très bien. Il faut bien garder les numéros de Maman Israël La Joie. Prenez un bout de papier avec un stylo ou soit au téléphone na yo au commis numéro o et au monde on les a affichés ba commis Maman Israël La Joie. Plus 243 89 94 42 825. Anytime Maman Zara free soko bengue na WhatsApp akoyamba yo examiner en ligne et puis akoyeba comment récupérer son traitement pour que bokonayo wana ezwa lobiko. Voilà, Maman Israël La Joie. Bonjour maman. Bonjour Betty Massengou. Tozana aussi sur lelo et c'est Roisa Makasi ici bande kwazolanda onini. Bon, vraiment na yebisi bino ke na pesi bino mbote pe vraiment bolingo eza makasi na motema na ngai pona bino vraiment na lingi bino mingi parce que ezali pona bino nde Nzambe apesanga mosala oyo nga nazali mama oyo Nzambe ateli raison kombo na nga Mama Israël La Joie kombo na nga Mama Israël La Joie mais bino moko bobengaka nga ke mama ya bana mibali na basi na bango c'est parce que nga nasoignaka basi na mibali. Voilà, Maman Israël La Joie, semaine passée, tu as qui sur Anis, dengeni ni mobile a battre la simanae afin que liboso nae ezala malamu. Tradition. 20 ezanini na kati ya nzoto. Merci beaucoup Betty Massengou. Veine ezali eloko moko Nzambe akela na kati ya nzoto na veine ezali eloko moko Nzambe atia na kati ya nzoto ya mutu nyonso lokola canalisation ya mai makila na mupepe na kati ya nzoto ya mutu. Veine eza na rôle moko très important na kati ya nzoto ya mutu. Okomona ke na kati ya nzoto ya mutu bisika nyonso kobanda na mutu na cerveau ti okoma na chombo ata na anise wapi okomona ke veine ko osanga te. Esika veine ezali te vie eza te na kati ya nzoto ya mutu. Veine ezali eloko moko munene pona canalisation ya makila mai na mupepe na kati ya nzoto ya mutu. Voilà, merci beaucoup. Maman Israël La Joie dit veine est un rôle vraiment munene ou ejouaka na kati ya nzoto ya mutu. Est-ce que maman veine peut kuzuka? Te veine liamaka. OK. Veine liamaka nde. Veine ko zokokata na ndenge ezaka mutu akatani azokaki ba papa ki ye. Donc ekei kokoma tina veine tina musisa katani. Mais na kati ya nzoto veine eliamaka ndenge nini? Ndenge nzoto ya mutu eza nzoto. Bon. Mutu oyo nano akokisi 45 ans te azana na moins de 45 ans ba veine na ye lokola eza nanu makasi ba veine na ye lokola eza nanu makasi azana ye na problème te ke ba veine bouchaki mais ba veine comment ko boucher batu ya moins de 45 ans. Pourquoi? Parce que na tango mikolo mukili ya lelo tokomi komona ke mutu ya moins de 45 ans ye pas diabétique, mutu ya moins de 45 ans ye wana zobela ba tension okomona ke ba veine na ye ko boucher to mutu oyo donc aliaka ba graisse mingi mutu azolia ba graisse belé ba veine na ye pe ekoki ko boucher. Pourquoi? Parce que biloko nyonso ya aliaka ba maki ya aliaka ba mafuta ba misunya ba mafuta ebele ezoko kende kokota
na misisa ya nzoto na ye ezokende kobouche bamwambo toliaka l'air nyonso soki oexagere yango ekoki kokende kobouche misisa na yo. Sikoyo à partir à 45 ans na âge ya mutu, à partir à 45 ans nde bazeni na biso batu ekomaka kokende na kolemba, ekomaka kokende na kolemba. Yango monaka bato ya ba plus de 45 ans bazangaka problème sexualité. Bazangaka problème sexualité, pourquoi? Parce que bazene eza kokende na kolemba. Tango yoza déjà na plus de 45 ans ndenge bavene ezali déjà kolemba naturellement, soki kei kokuta na ba tension na ba sucre na kati ya nzoto na yo yeba ke bavene na yo ekokoma boucher, parce que mungwa na sucre eza biloko tango etambolaka na kati ya bavene ya mutu etikaka ba rayon, e ba rayon na yango wana tango ekotonda na kati ya bavene na yo vene ekomi boucher, okomona kokomi na problème sexuel. Bon, tozomona pe bato mosusu tellement veine na ye eza ya kolemba, canalisation sanguine eza lisusu malamu te, aza na problème ya ba cardiaque, akoki kosala pe barrêt cardiaque. Tomona bato basaka ba paralysie wana ta mosusu komona loboko na ye moye sala lisusu eza te likolo na ye, moye sala malisusu eza su malamu eza te, ba veine na ye eza déjà bouché na kati wana. Yango wana papa kokamwa te, soko ovandi ozomona chombo na yo ezali kosala te, mituna nanu mitala nanu bavene na yo ezali ndenge nini. Ozoyoka yo mutu ozomona problème no ya bavene komona teke te ndenge nazomona chombo eza kofonctionner malamu te, eza kolemba na mwa lokola misisa na mwa lokola hémorroïde. Sala effort na sala yo nanu examen ndenge na lota, na sala nanu examen na expérience onga naza nango, na yeba soki na kati ya chombo na yo bavene na yo ebandi kokangama lokola bavene ya chombo oyo esi ebandi kokangama, chombo ekomi na faiblesse sexuelle. Eza kobeta seulement un coup. Deuxième coup eza difficile mpona chombo oyo, chombo ozomona ezaka munene lokola chombo oyo, chombo ozomona ezaka munene lokola oyo. Tunanga pona nini chombo ekomi boyo? Problème ya bavene, circulation sanguine eza lisusu te, chombo eza kolia te. Po eloko moko na moko ya nzoto ya mutu esengeli elia à travers makila, oxygène na l'eau, na mai. Alors tango Nzambe akoti asalaki musisa na kati ya nzoto ya mutu, musisa wana ezali na rôle ya koliesa place yango ezali. Donc musisa moko na moko ya nzoto na yo place yango ezali esengeli eliesa place wana. Misisa ya maboko eza koliesa misuni ya maboko na yo, mikuwa na yango na loposo. Pona nini? Parce que mai makila na mupepe ezali pembeni, eza koleka pembeni wana nyonso ya nzinga ekosala nini ekolia. Mena tango nzinga ya misisa na yo mai na makila na mupepe eza kotambola lisusu malamu te, yeba ke sika wana ebandi kobeba. Esengeli komituna pona nini biso batoto yaka kontonunaka eza likambo ya misisa bien aimé. Tango misisa ekomaka pete esika baride esalamaka, esika tokomaka kofroise ezali esika oyo mai na mupepe na makila eza kotambola su malamu te, ndo monaka ke tonunaka. Ato zalaka bébé suka un jour na vie na yo okonuna kokoma mobange. Siko bien aimé ki mobange pe ba frenaka yango, ki mobange pe ba frenaka yango zoyoka oko frene ki mobange na yo na nzela ya kobatela canalisation ya makila ya nzoto na yo na mai na mupepe. Canalisation foko batela yango, foko batela canalisation na ndenge nini mutu azanga kamunganga te. Lokola ngai mama ya bana mibali na basi na bango nazalaka munganga ya mibali nyonso pona eloko oyo, pona chombo ngana landelaka chombo très bien, na landelaka chombo ya mutu très bien. Il faut na yeba est-ce que canalisation ezali, est-ce que ba vene na yo ezali bloqué, est-ce que ba vene na yo ezali bouché,
est-ce que ba vene na yo eliami est-ce que lembi il faut na yeba nga na yeba kango siko tango yo ko kende bisika mususu est-ce que ba ko yeba nga mama na yo ndenge zambe aponanga boy na experience nga na zana ngo na makambo ba chombo na bino experience oyo ndenge zamba ponanga boy ese nzamba ko pona ndumba na likambo ya chombo jamais nkana zalaka concentré na chombo na yo parce que il faut na yeba chombo na yo koleka yo mpa ngai mama na yo ndenge nazali nga mama Israel a joie na yebi chombo na yo koleka yo moko ndengo zana yo yebi chombo note me nga na yebi chombo na yo de A à Z wuta mukolobota maki soki na tali chombo no na koyeba yango ndenge zalaki atatango zalaka bebe na koyeba parce que nga na yebi catégorie ya chombo na yebi catégorie moko na moko ya chombo na yebi ba catégorie nyonso ya chombo ba sorte nyonso na ba forme na yango parce que ba chombo ezaka toujours différent hein? Ba chombo ekokanaka te hein? Ba chombo ekokanaka te ozoka e ba catégorie ya chombo ekokanaka te mutu na mutu azaka na chombo na ye e chombo babatelaka yango à partir ya misisa e sikoyo pona bas potenga na sonyo chombo no malamu papa esengeli na consulter na examiner yo pozoto mutu basakanaka nango te eza na nzoto mususu ko bien aimé mutu mususu ndenga za wana asa na ye mutu ya maladie attention mususu aza mutu ya maladie ya sucre eza na mutu mususu aza allergique na biloko mususu okoyeba ngo à partir ya bavene na ye ndenge ezali makambo nga nalobaka bavene Betima Sengu oui maman papa mwana mobali moko lokola monaki ke nga nazoloba na nga nazoloba loba boye kamata kende kosalisa examen ya baveni ya chombo voilà. Kamata kende kosalisa examen ya chombo kuna alimete basengaki ye $120 bayebisi ye o ndenge chombo no baveni eza ya kokangama siko bopesa mutu kisi abikaka te basa ebele o bakende kosala nge examen kuna bango nyonso bakoma kaka 20 boucher na kamwake ofutika mbongo na basalo examen po sima nango bayebiso ba 20 boucher mais soki ba 20 eza boucher faut otuna bango eza boucher na nini parce que vene ezali boucher na likambu na yango o e boucher yango okay. Parce que ba organisme ya batu ezaka différent ba organisme ya banzoto bato ekokanaka nango te bandeko na ngai mutu mususu ba vene na ezali boucher peut-être akende kosalela ankoro peut-être aza mutu moko boyali akeloko moko mingi donc aza na habitude te ya koyeba ndenge nini ya kolongola ta ba stress donc alongola ba stress na ye ndenge nini oyebi te makambo ezebele mpo na nzoto ya mutu mais nga soka natali chombo na yo nakoyeba na age na yo nakoyeba mbala moko na age na yo e nakoyeba pona ni soki eza kokonda nakoyeba pourquoi ekondi soki elembi ngai nakoyeba à partir à examen nga nakosala yo et c'est pourquoi nazoyebisa bino ke bavene ezali eloko oyo nzambe akotisa na nzoto ya motu nyonso pona kokanalize makila mai na mupepe pour que parti moko na moko ya nzoto esika bavene elekani elia malamu na mikuwa na yango na misuni na yango na loposo na yango. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est bien expliqué. Tout ce que la maman Israël t'a pour expliquer, il est vraiment malin pour comprendre. Papa, oh, bah, veine les a bouché. Bah, veine na yo. Et comme il est déjà bouché, en tout cas, t'inquiète. Benga maman Israël a joué à plus de 143, 89, 94, 42, 825. Pour la solution na yo. En tout cas, maman Israël a joué à Zawana. Maman, on le bien très bien. Et ça, on a pas de sous oyo, bae barate ba organisme nzoto ekokanaka te. Akanisi le quoi chombo ya oyo le quoi ba veneza boucher pour na peut-être même sous ba nkoro ya epeso eza boucher ça peut-être même kana ya ndeko wana. Non. Alors ba ndeko o bazolanda biso awa na Congo pe ba o baza dibanga mboka. Ba o ba vende ba eza boucher. Ba ko sala ndenge ni afin que ba vende ekoma déboucher. Mais pour nangai nazo senga kaka ke bana mibali nyonso boya na sala bino examen naza mama na bino. Soki nga na sali bino examen ya chombo te. Nani akosala bino examen ya chombo? Voilà.
parce que mutu azali mieux disposé ya komona chombo na yo eza kakanga ponga naza munganga yebisanga yo kende kolakisa chombo no pa nani et pas pasteur na bino to pas maman pasteur na bino to ko kende kolakisa mutu moko songolo pakala boye o kende kolakisa chombo yo yebite ke nzoto ya mutu eza sacré faut ko sala attention so nga na mona ka chombo eza pona za munganga eza pona za munganga et puis naza mama na bino mama oyo nzamba revela ngai ndenge nini ya kokolisa chombo na yo koyesa yango munene kokubisa yango kobetisa yango pe baku ebele yango na sengi na bino bana mibali nyonso ya Kinshasa pe ya mokili mobimba boya kosalisa examen ya chombo na bino tangu yo yenga na kosalo examen na kotala na yeba qu'est-ce qui se passe na kati ya chombo na yo atezali problème ya misisa te atezali problème mususu soki na découvrir na kobongisa yo chombo na yo parce que ba maladi eza kokondisa ba chombo eleki ebele et puis ba maladi wana ezali kokende pe toujours ko attaquer misisa ya mutu na kolemba te ko expliquer bien na kolemba te tangu nyonso Betima Sengo ko banda ko ya apoto sa l'émission na Libanga TV kuna boye bakeboko zwa explication na ndengo zomona nga boye donc Saint-Esprit aza ko expliquer nga makambo bele nazomona lokole kosila te ndenge nazali awo donc naza déjà saisi par le Saint-Esprit pour molimo nzamba bandi déjà ko expliquer nge bele toko solola ebele na we etali bavene ozoyoka alors na kosenga na Kinshasa mobimba Congo mobimba Brazzaville Europe mobimba Afrique mobimba Océanie Asie nyonso esika nyonso mutu azali na kati ya mokili oyo bosala effort boya ngai mama Israël a joa mama na bino nasala bino examen ya chombo ngana examiner chombo pote oyeba chombo no parce que examen za base soki malade ezali to sala chombo traitement chombo etika kokonda chombo etika kolemba chombo ekoma normal ekoma 100% mobali kozala te mobali azaka 50% mobali 30% mobali 20% mobali 1% mobali po yo koma 100% mobali esengeli oya to na examiner chombo na yo na soigner yango na komisa yo 100% mobali na komisa yo taille na yo normal na bongisa misisa na yo parce que eza na biloko ebele pe déplacer misisa mbala sima okomona ndenge misisa muto déplacer na nzoto OK alors natala yeba problème nini eza na kati ya chombo na yo na bongisa yo okoma 100% mobali ezala aussi obala ezala obala nanu te ezala oza donc parce que traitement na bino ya chombo etalaka âge ya mutu te atoza bébé atoza na 150 ans mutu nyonso aza na droit ya kozala na chombo moko vivant en bonne santé. C'est très important. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, maman Israël la joie. Alors, papa, je pense vous comprendre, maman Israël la joie à l'obi. Ah, donc, moutou o akoko examiner chombo na yo, ezakara maman Israël la joie, maman yabana bali na basi na bango. Atoza libanda mboka. En tout cas, ce qu'on béni maman pour examiner même en ligne. Ayebi comment ndenge ni misisi ya chombo na yo ezali. Alors, yo mo komizo ate otali chombo mikolo misisi na we koti. Entela melaka bonga pena te ozoboma lisusu chombo na yo. Donc benga maman Israël la joie na plus 243 89 94 42 825. Maman Israël la joie akoye bandenge ni ya ko examiner chombo na yo. Soki chombo neza na problème et que misisa wana makile zo leka susu te eza bouché akope so ba traitement et ko déboucher chombo na ona ke chombo no et kozala en bonne santé. Alors pour la bande ko boza na Kinshasa boko ko ya carrément awa ici to ça l'émission na centre Tonga Nzoto na avenue Boma numéro 11 na Bandalo Chibangu référence Wedzia Baluba do Bandal Bisengo référence arrêt Chibangu. Donc yeba déjà monde entier ba yebi déjà côté maman Israël la joie azala. Donc oye awa maman Israël la joie ayambaka tous
tous les jours akoyamba yo akoexaminer yo et puis akoyebisa yo malade nini chombo na yo eza na yango ozwa traitement. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et dernier message maman Israël la joie. Je pense bana ya partout mibali nyonso ya monde entier bayoki comment bakoki koya ko salisa examen ya chombo balanda traitement na bango po biso to lingaka chombo ya mobali ya papa donc ki mobali ezala vraiment on va le barapo pikini wa bukundu wa nzoto donc on sala vraiment bonne santé maman sepelaka hernion maman Israël la jour le vinini to comme na suka émission à lelo je pense semaine prochaine de toya sur la sujet monsieur sur la sika. Merci beaucoup ndenge bolandi émission oyo vraiment obengami mutu oyo esengeli azalobiko na chombo na ye parce que yonde mutu landi émission ndengo landi émission oyo ezali hasard te vraiment nzambe asalaka par hasard te nzambe asalaka na ntina donc ndenge yo yoki olandi émission oyo oyoki mpe otosi yebake soki obengi obiki na yo osi ozwi guérison osi okomi mpenza mobali mpenza ya solo na kati ya oyo okomi mobali oyo mwasi akoki koboya ye te yo oza mobali oyo mwasi akoki koboya yo te parce que kimobali evandeli nde na chombo nasengi na nzambe na bomoi apambola bino nyonso. Merci beaucoup maman Israël la joie. En tout cas d'ici là portez-vous bien, on se retrouve déjà le mercredi prochain donc rendez-vous la biso ezalaka exceptionnel extraordinaire aussi pour la bandeko nyonso pour la émission na biso. Au revoir, merci beaucoup, bye.